légume sous ya aubergine to ozapeka mukie oza na posa ya nyonso te to kozapeka ko aubergine mu et mutu na mutu aza na lolenge na ye ya kolamba sa première chose bien aimé soyez branchés partagez le message nzambe akozanga te ko pambola biso toke na première partie to ko sukola nanu dongo na biso Pour la main, on a du saut malamu. Pour la main, montrer. Pour la dongo, on a du saut vraiment malamu pour éviter de marcher, parce que belé ba simbi. Vous appelez la tango ya malade ya corona. Simba la biloko na gante. Kosukolango penza malamu kozulango tant bien aimé oyebite mutu nini alekaki avant yo oyo pe asombaki pe dongo modele oyo batielaka biso yango na carton boyebi nde batielaka biso yango na baexotique ndenge batielaka biso na Château Rouge donc mutu nyonso to akoki kosimba tosilisi kosungola dongo na biso ke sikoyo nako kata dongo na biso tozongi na table ya biso ouais toujours faire là en attendant avant que na kata dongo nanga nalingi na saisonner mokie ngombe nanga omoni bouillon na saisonner mokie ngombe nanga mwa mokie kaka bouillon oyo ezalaka vraiment na nyonso batiaka matungulu na kati batie muscade batie ail basali oignon baniki mais je mpona kokalinga nyama na linga su kobakisa ata mwa muscade su mokie mpona mwa goût na biso nakozwa mwa sel chinois mokie kaka mingi te pepesa kaka mwa goût moko boye na kotia nango epise kotourne yango lokola eza ya kokalinga na poêle kosaisonne yango bien kozwa mpenza ta na biso bien melanda bien tosisi kosaisonne yango tokisi yango awa toye sikoyo tozwi dongo na biso tokokata yango kozwa deja nzungu kosalela yango tokisa yango na mwa nzungu moko ya mokie avant ya kotia biloko nyonso kati yango mpena ozotala mpe dongo yango mosusu ezalaka makasi mosusu ezalaka pete oyo omoni ete moni oyo eza mwa pete bato mosusu batiaka dongo bicarbonate ezanga te ata mokie po esala yango kaka mwa elembisa yango ebuka yango oyo omoni eza makasi otiki obwaki oyo ya pete okati yango kolo zankolo kolo ozankolo na monite oeza mwa makasi na tiki yango oyako opesa mwa makasi dongo mpenza eza ya mamiti na monite oyako kanina yo na monite oyaza lokola yo yango na lobi mokondi zwa lokumu ozalisi ya likolo na sende yo mokondi zwa lokumu makambo salaka kolo elekelaka mokondi zwa lokumu kumbama
yanga bita kolo kolo yawe kumbama kumbama ozankolo nalelie kolo ngana gange kolo ngana yembie kolo ozankolo na monite oyako kanina yo ngana monite oyaza lokola yo na monite oyako kanina yo yango na lobi mokondi zwa lokumu na bosani mbisi ya kokauka funa bimisa ngo na congélateur tango tanango ekokoka kata nanu dongo dongo yawe na nguya papa yoleki na nguya yawoleki na nguya yawoleki na nguya papa yoleki na nguya hey yawe na nguya papa yoleki na nguya yawoleki na nguya bundela kabiso yoleki na nguya papa yoleki na nguya hey yawe makasi solo yozali na makasi yawozali na makasi yakoka moyo zali na makasi papa yozali na makasi. Faut pas rentrer ici s'il te plaît. Yawe na nguya papa yozali bolingo yawozali bolingo yawozali bolingo papa yozali bolingo yawe hallelujah me oh hallelujah me hey hallelujah me tikana yembela yo yawe na nguya sozo yemba boye ozo bondela ozo lamba ozo mona na vitamine ya cet esprit donc ezokota na biloko esa bien esika maelelo esuki molimo oya kobakisa tie mwa vitacris na kati biloko ebimi bien Yahweh hallelujah me oh hallelujah me hey hallelujah me tikana yembela yo Yahweh nanguya hallelujah me Yahweh nanguya ye hallelujah me Yahweh hallelujah me tikana yembela yo zono lokumu papa na journée alelo Yahweh hallelujah me tikana yembela yo Yahweh makasi papa yo zali makasi Yawozali makasi akoka moyo zali makasi papa yo zali makasi hey Yahweh bolingo solo yo zali bolingo Yawozali obundela kabiso yo zali na makasi papa yo zali makasi Yahweh hallelujah me oh hallelujah me hey hallelujah me sikana yembela yo nzambe nanguya Yahweh nanguya ye Yahweh hallelujah me tikana yembela yo zono lokumu papa na journée alléluia Yahweh hallelujah me tikana yembela yo babeli babika kolobi komba babote Yahweh hallelujah me tikana yembela yo hallelujah me tukati tusilisi kukata dongo dongo na biso te nango na moto etupunze epuis tofungoli ye resho tukozwa mai epuis tokotia bicarbonate mokie
tokotia mai po ete na mwa bicarbonate mokie na kati epi tokofinika nzungu ya elubu na biso. Alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia, amen, alléluia, amen. Yahweh, alléluia, amen. Ok. To tie ni na biso bike pardon dongo na biso na moto to zungi kotoyo to bandi ko salisa bepis na biso. Allez vous abonner à Tolonacé TV. C'est 100% Jésus-Christ. To bandi ko salisa sikoyo bepis na biso. Tokolongola mwanda na biso ya courgette oyo posolokola dongo eza pe mingi te tokotia pe ba légumes mingi te na kati tozaka na besoin mwa ndambu pe bukela biso kaka supu na kati ya dongo moto na moto aza na ndenge na ye alambaka kata mo mike kolongola ngo poso kotala penda olongola penda poso bien po olongola mosuni te kolongola susu courgette mwanda ma courgette na biso poso epi biloko na nga nyonso to ya salite na boti yango esika moko mpona kolamba na propreté mpona tika cuisine na nga propre même pendant kolamba na nga to après kolamba na nga. Je suis la tête de nos laquais, je suis la race des Élie, je suis. Les marabouts ont peur de moi, les sorciers ont peur de moi, les magiciens ont peur de moi, je suis la tête de nos laquais. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Les fils de vainqueur, c'est celui qui m'a sauvé. Je suis de côté à oignon à biso. Je suis ce que Dieu dit que je suis la tête de nos laquais. Je suis la race de Élie. Le magicien ont peur de moi. Les démons ont peur de moi. Le marabout ont peur de moi. Je suis la tête de nos laquais. Maman, j'ai ma sabaote. Shalom, maman. Je dis que Rolanda, ils ont abonné na Tolonacé. Mwana na ondenga koli na mapusa. Je suis la tête de nos laquais.
Je suis la race de Zélie. Les marabouts ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia, le Fils vainqueur. C'est celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Les fils vainqueurs, c'est celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis, la tête et non la queue. Je suis la race des Élie. Les marabouts ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia, le Fils vainqueur. C'est celui qui m'a sauvé. Je suis ce que j'ai dit que je suis. Alléluia, le Fils vainqueur. C'est celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis, la tête et non la queue. Je suis la race de Zélie. Les marabouts ont peur de moi. Les démons ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête et non la queue. Vous comprenez, hein? Na lingaraso na cuisine. Naza kokumisa nzambe. Naza koyembela na nga nzambe. Malembe tina kosilisa. Na kati ba légumes na nga nyonso tu. Tikali kaka nalandisa ndembi. Na kati tout ensemble. Et landa dongo na moto na suko na vifei na nga na chita. Na suko ndembi. Reste la chaîne. Allez. Si kokata ndembi na ngai nazwi basalite na ngani nyonso nakie na mona poubelle. Dans la place basalelaki mosala ata salite etikali te. Donc moto akoki koya akoyeba teke nakataki oignon nasalaki boye. Et puis namoni ke nali natia balégume namoni nzungu oyo ozala mokie baloli dongo na nzungu sisusu mwa mai ndango okotalaka mesure oyo dongo na yo ezali et puis mesure oyo yo okoyeba ko bakisela mai bakisima mai mokie na dongo nanga natie eloko te natie niki binini nazwi ba légumes na nga nalandisi na dongo nyonso en direct. Et puis na sukoli assiette na nga oyo ezalaki na ba légumes po esika na nga nazosalela ezala propre. J'aime la propreté. Allez, reste là. Nazwi sikoyo kiwi. Il faut prendre ça en haut, comme ça. Je t'avais déjà montré hier. Comme ça. Ouais.
tobanga mungwa tokoma kobanga mafuta kozambela mesure na lutu ya munene na tie moko na ndambo parce que mafuta ekoma kopesa maladie. Naza penza te na posa na zui sel chinois na kochaka kama kie sel chinois kaka pona mwa goût. Le bato musu balinga na bon mungu ebele ça dépend mutu ndenge alinga awa epa na nga na evitaka mpenza ba mungwa nazo evite ba tout ça là nakoki kotika ngo mpe ezala yango pembe boye mais nakotia mwa tomate ya mbuma ya tomate oyo tobengaka pele mokie kaka tia tomate pele kaka mokie mpona aza mpena na posa tomate ebele te na posa mwa bouillon moko kaka ya normal tozokende bien aimé dans le Seigneur. En attendant, légumes na biso eza na moto ezotoka nakozwa na ngai na ye nango kati yango na kati je suis la tête non la queue, suis la race plus élie, les marabouts ont peur de moi, les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi, je suis la tête et non la queue. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Bon, nalingaka mingi penza ko mingi penza ko nika penza ai nanga te. Nalingaka mingi kokata ngo mikie. Ebuka na yango moko ntango elembaka nazwi mwa ai nanga na kati nalandisi na légume ezomona ndenge ezotoka deja ezopesa deja envie ya kolia. Kolia yango na semoule kata ai nanga bena mike po koko kata ai pe parti ba morceau minene muta kokuta nango na nzungu ebukanaki bien te esilisaka posa ya kolia. Donc il faut nazwa temps nakata yango mpenza un peu mike. Ouais, comme ça. Je suis la tête et non la queue. Je suis la race des élis. Les marabouts ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Et puis bana nanga balingaka penza mbisi ya kokauka mingi te nakozwa mwa mbisi ya kokauka ka mokie nzombo nakozwa mwa nzombo mokie
jombo moke na tie na kati na tune dongo na ekomozwa lire epuis nakozwa mbuma na ngai ya pilipili nasukoli yango nanu nabwaki yango ka likolo nazwi mwa muscade moke na tie nakangi mofinuku mpona dongo na biso sikoyo nalingi nazwa nakozwa poile na biso mpona nyama nakozwa oignon voilà ba nakozwa oignon mibale mpona koprepare sikoyo nakozwa oignon mibale je suis la tête non laquée. Si la race des élites, les marabouts ont perdu moi, les patients perdu moi, les magiciens ont perdu moi, je suis la tête non-laquée. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Oh, 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 alléluia, le Fils vainqueur, c'est lui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia, le Fils vainqueur, c'est lui qui m'a sauvé. Je suis, nazui, na fungoli resho na biso ya mibale na kati matungulu na ngai. Natie na mafuta te na kati na matungulu na ngai na poêle. Matungulu na ngai na poêle. Koto mosusu dongo na biso ezotoka ezwa sauce na kati matungulu na poêle. OK. La saleté, si je travaille, j'aime ma cuisine soit propre. Même les enfants ici. Et maman, elle supporte pas le saleté ou la saleté. Ok, en attendant, on tire ma tongolo na biso boye, na sikoyo huile. Nazui huile na landisi mingi pete parce que awa epa na biso utilisaka penza huile mingi te. Na video oyo elandaki bandeko ebele batalaki balobi mama balolaka na cuillère ya plastique, peut-être ba crocro wana ezosala bango bien te na changer. Nayoki conseil na bino nazui cuillère ya plastique nazosala matungulu nanga kaka ya mpe na mesure ya mbisi nanga awa biso ezokontinue kotoka.
Et ça m'a penza et goût bien. Les essences. On est les noms. Poivron. J'espère que c'est poivron. On a un peu de poivron. Normalement, il y a un poivron jaune. Mais comme nous avons la montée, notre rouge mélangé un peu la vert. Baloli, casmara, vraiment mai mukie na lutu mpona kolembisa kaka tomate mitungulu na nga mukie kaka mpona kolembisa kaka mitungulu na nga na bwasi. Perdez-moi. C'est la beau. Ça, j'ai ajouté des lendas. Ça, il fait là le col et lendi. Tout le monde a dit que lendi, la cause à faire. Ça, il m'en pour récupérer ma tournure na petit chara natie yango à côté. Nabongoli na tournure na biso natiki poil vide. Moi je mets ça. Tiki poil vide. L'huile un peu de l'huile qui est caca. Je n'utilise pas beaucoup de l'huile, je mets. Il faut qu'on ait l'huile de lait au pied de l'huile. Il faut qu'on ait l'huile. Je vais vous dire que je vais vous dire bouillon il y a jimbo. La tournée à mon avis, la maman m'a foutu de moi. Saveur. Tout le monde a la tia côté, tout le monde a bien. À la table, on a diminué mon tour, qui est de moi de mon art. Et belle malène. Merci. Tout là. Maman va boire qui luto, va dire maman ana luto. Merci Nandeko à commenter qui nous a bien fait la défaut que vous avez conseillé et ça la bien. Reproche et ça la toi pour la même qui a bien. La vie n'a pas la boîte déjà c'est venu. Jadi nangan yang mana mana bilo bele ada foto kamu lamba bilo bele ocawa nade yang mana mana itu ni aku kata nak kid nangaya orang nak kata dia bayar mana jadi beli sini.
ebalela yango eza déjà bien cuisonné. Ebaleli na gauche, ebaleli na droite, ebaleli na gauche po cuisonnement nanga ekota bien. En même temps, on dit, bon, on a dit que c'est mon mal, qui est ça? Alors, ça, il faut y avoir un peu de la donne, on voit pas mon mal, qui est, on boit tout. Après, vendre, tourner. On dit que mon mal, pas monter, on vend, il faut varier, caca. On a mis allez, on va masquer le fini comme là ici. On a mis mon yamama qui vapeur izobima. Zongeli dongo de mon abisso. On a tourné en haut. Les légumes là, les légumes qui sont bien faits, on a dit qui moto pour aider la tranquillité. Plastique, le ballon y a mon ici. Bon, on a gagné changer couleur. On ça on a sali. On a les autres. On a boîte. On y a mis à la tête na kalingi yango et puis tong bazoli yango bayo kango makasi na monoko. Boîte sous mon maïmité. Juste mon maïs, kaka na moi l'autre na boîte sur. Juste pour kanganya mangai, moi je la fais minute. Bien-aimés dans le Seigneur, merci na bande connaître surtout bande qui na bango bilubu ya kolo tout comme na biso na étape na biso ya suka bomoni ndenge to sali dongo na biso na kati ya dongo na biso to tiaki ba légumes ebele oyo yaki ko accompagner yango to tiaki courgette to tie concombre to tie litungulu to tie ndembi et puis to yako tia sel chinois pour épaisser sa goût et puis moi muscade kamukie pour épaisser sa goût et puis to c'est utiliser qui kibu na ngombe na biso ya kokalinga ndenge to solo la ki to yeba ki ko saisonner yango kaka na nini na kib magie na biso ya jimbo donc ngombe na biso ya kokalinga yango ekomi na suka toujours faire comme ça va ekomi nango na suka yango yo donc na ko récupérer to salaki matungulu na biso na pembeni parce que à des fois soki olobi okalinga matungulu esika moko na oignon ezikaka na se yango to longolaka yango nono osali yango pembeni ntango okosisa kokalinga ngombe na yo ekalingami mpena mafuta ebimi mai nyonso na bandaki kobakisa esili epuis nakozwa litungulu na ngai na depose na pembeni nazwi pilipili na ngai na depose na pembeni epuis nazwi oignon na oignon na ngai na bwaki yango likolo comme ça. Donc pour la ngombe na biso c'est bon, bon mon epesi déjà goût. C'est bon déjà et puis tout que sikoyo yango yo epesi déjà goût c'est bon. Awa pour la ngombe na biso sili to ko finika yango. To tia yango sikoyo na moto moko pene ya doux. Tozaki na 6 na 4 to ko kitsango pene na 3 ou na 2.
Etikalika na vapeur wana ya moto ezokota ngo po elembisa ngo lisusu bien. Toye na dongo na biso. Dongo na biso pe c'est belle. Dongo nyo se bukani. Donc nyo surtout et bukani. Dongo na fait ça mélanger la pas de ataki tomate penda mingi te esali nga mwa bouillon moko boye vite fait mpona lingaki penda tomate mingi te. Donc awa mpe nini na biso esili sikoyo tolobaki tokolia yango na semoule tozotia sikoyo mai ya semoule na biso epuis tozocontinue. Bien évidemment les seigneurs, semoule oyo naosala eza comment ça s'appelle natinda ibanda basomela nga semoule basomeli nga semoule fine. Donc eza moyenne te lokola eza fine basala yango lokola fufa masango. Donc il faut sala yango ntango mai etoki na makasi te, sinon nayisi bino soki osali yango ntango mai etoki makasi ekosala mbuma. Donc tosalaki dongo na biso tosali nyama na biso sikoyo tokomi na etape ya semoule tosilisa totya na mesa tolia. Donc osali yango nanu ntango mai ezuka mwa moto mokie lokola fufa masango po esala mbuma te. Apo bandi kobalula yango donc bino mo bomoni na otiela bino sikoyo ntango ekokota na mesa. Donc natie fufu na nga nazobalela balola yango mpena bien po soko otiango na mai ya moto makasi ekoki mpe kosala mbuma. Donc so esali mbuma epe sosu mosala makasi ya kobomaka bambuma. Donc nazobalela semoule na ngai na nga po esala mbuma te. Bomoni natiaki yango esalaki mai sikoyo ebandi okangama dongo ebeli ngombe ya kokalinga mpe ebeli. Bomoni nde tolambi dongo na biso komi sikoyo na finition na biso komi na semoule. Nasali fufu na ngai ya baluba nga moko mwasi ya moluba mwa bana baleli fufu na nga bien epuis na kofinika fufu na nga mwa mokie po masango na nga semoule na nga etoka. Donc na kini tobengaka masango mpaka tosalelaka semoule nafiniki yango mwa mokie po etoka epuis na lambango. Kolo Yesu aza nzambe. Merci na bandeko nyonso tokolanda video oyo tozokabola mayele na bandeko mpe mosusu bayebi te soki otango mosu olambelaka mwa dongo na omwa léger omatisi mwa babiloko mosu ya mike oyo mpo omoni epa ndeko na yo mama ana asali mpo epesa mpe kaka gu esala mpe bien tokabolaka mayele boye ezala malamu mingi. Nous sommes à www.tolonase ici à Tolonase. Comme d'hab, nous rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Jambo, la banda kunabino. Pour le soir, tout qui a zonité, tout coûte la prochaine vidéo. Merci. Check. Diaspora baboy music na poto baboy totika koyemba beti to yambula supu na tolo C'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonase. Tolonase 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonase. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Des vidéos tous les jours. C'est une chaîne que je vous invite à voir personnellement. C'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs. On a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonase, Tolonase. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abonnez-vous à Tolonase TV. Sobongo landa l'homme de la repentance, le prophète Ézéchias Mboukou. Tous les vendredis, Nazana, Tolonase TV.
abonnez-vous à Tolonase TV pour vous la chemin de la repentance. Matthieu 3D, répandez-vous car le royaume d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous dans Tolonase TV. Bandekoe, Binyonoso, na s'abonner na Tolonase. 100%. Jésus. Amen. Sœur Marie-Anne Abia, abonnez-vous sur Tolonase TV. Le grand Idoine Fatois, l'ingénieur Serge Kabangou, Nalobi Nayo, Tego, abonnez-vous sur Tolonase TV.